Maman Nicole Yefa, moi il fait sans ça, émission Kitoko. Sokende wapi? Charles Okoto, Dieudonné Imambe. La famille. La journée, les cas j'espère madame. Bongisa toujours poso. Maman bongisa poso. Maman bongisa nyos. Oui. Maman abiso moko. Abi maman Nicole obosani. Obosani ko la tiloko moko. Moi était ma vidéo ba direct ezalaka moi koyela moi batan. Moi kozala moi ba bref kaka. Maman bongisa poso, maman bongisa nyonso. Donc moko on a ça koleka, il faut qu'on profiter. Coucou maman Fifi. Merci beaucoup. Bonjour maman Sandra. Non, c'est pas papa. Poudre on ça on peut militer. Babilora malamu za militer. Babilora malamu kuku mama igete. Babilora malamu erumela la pété. Au mona kaka yebo yale. Ebungi. Donc ngako tout comme conseil penza naza ko conseiller kaka. Su bato bazala ba feti na bango ya ba mama muziki, ba mama bato baza ko bala donc renforcement toujours. Parce que je pense que je soko mino ba million de belete poudre kaka. Pour moi poudre na yo, moi savon cocktail na yo déjà ça na pointe. On ba moto. A moto de moni poudre ne eza ko sukola. Soko zongi otali live na ngai. Ba live na ngai beaucoup mamela manisha. Ba live donc ba o ezala kiliboso ozongi otali o yelobi ozotala mamela ntika mais ba mama nanga poudre nyonso tuté que non koyi na internet to monika mani ko baki poudre non monsieur sala raté monsieur vraiment sala raté même nga moko naza vraiment na zai pe ko sela ba poudre même na ba savon cocktail mais poudre na zuyo te tika isa penya suki sa pesa mais poudre nyonso tuté mute salaka mais poudre pe rôle nango eza ndeni eza même ata pe ko tia na gel douche muke ya bana boni bana pe parce que poudre oyo ngai eza vraiment un peu spécial et ko tia yango bana bazaka mwana mwa problème ya peau misusu mwa ba nini ba tache to misusu ba biloko moko otiela mwa mukie nani na sien donc soko monika ke nettoyer coucou ma divine beauté na ngai. Merci beaucoup maman Iguette. So monika moko et nettoyer bien sali bien propre. Allez. Ozotiki. Mais ngolo ba poudre nyonso tout est poudre nyonso te surtout ça vraiment les nazo beta c'était. Parce que la poudre mususu ezaka nango esalaka nango te. Nga poudre o nga naza nango nga moko na yebi place na jiango. Mususu pe poudre mususu okemona kaka okekozuka na ndenge na yo mais vraiment force et vous amenez mon côté surtout ça. Omoni neti oyo, moni oyo. On a mandé ko ba bi moni batu mususu bazaka ba mbuma ya nima ngasko ezali nini ya traitement oyo ngana tsaka ngo beaucoup plus moni ba mbuma mususu bimaka na se ya mapeka omona boye mususu sala mwa ba noir nga omona na savon cocktail na pakolaka yango après soki na tie so terminator te savon cocktail omona soki etike ngo ba tache ale jus oyo et puis batu mingi o bazaka na mande fois batu misusu mpona ba bouton ba tache tondi awa pose la soin awa omoni yango nga nalobaka na nga nalobiloko moko me mama moko abi Manicole nga bilaka ba conseil na yo na komande na nga eloko te
na commanda epanduka baka savon mais lelo vraiment poso nange efandi vraiment mutu na mutu azaka toza poso moko te mais poudre eza nango tout terrain ekoréagir toujours surtout poudre vraiment ekoréagir tunga monde pene eza wana na soko milula même ata na makolo nanga vraiment lati moi papa vraiment zolula moi donc poudre vraiment eza koréagir yango faut profiter po eza pe militaire po moni ete na bamoma boye bamoto ngo ndenge ezoya boye moi lutu mwa moyenne obwaki na yo c'est bon su bato oyo oza na fete na yo oza na mwa nini oyo babengisaki yo anniversaire na terrain mama poudre eza sukisa omonanga te omonika live na saki lobi wana même soki ozongi na balive nanga nasalaka oyo elekeke ozomona différence ozomona penyake non différence ya posa mutu kuku mama fifi te eza dans la côté ya vitre awa te bonjour maman Anna alors eza pena eza pena bapapa omoni bapapa ya biso soki omoni azokata mandefu omona awa nyonso tu awa ezozala mwa noir ale moni ye mais eza nini l'huile mais l'huile oyo ezali neti mama moko na France atindeli nga message ye yango moto esisi ye batampon ezo imagine l'huile oyo banoir oyo ezalaka ebimaka mosusu apakola mafuta l'huile oyo ya juste yango moto esisi ye batampon soko nga sikoyo te ezala esisaka nga mo batashe ya sa ya mapeka oyo ezalaka misusu bouton apres sikoyo kopakola ngo memba misusu mpe moni neti bamisusu bazalaka mama ndefu ezala basi ezala mibale soko osisi kaka korase ozwi mbala moko mai ya maki olekisi mpo misusu mokuse esala te directement moni l'huile oyo me ngai naza na bamama misusu l'huile oyo kaka bakashe ya banoir après avoir azwi terminator lokola démaquillant moni terminator okosala yango neti kwa gommage na licence eko ezalaka na mwa sel de marin ozwi yango ale titi yango na coton onikiniki après aye kozwa osukoli azima moko nini huile oyo ya nini tache mais le problème eza oyo namoni force nango bato ozalaka na barouge omoni mpenza rouge moko esalaka kotia ye te salela kaka nini oyo crème oyo natindi bosoma na basephora na bazalando omoni eza na babiloko misusu okoyeba te soki moto alakisi yo te internet ezoservir biso na babiloko ebele na bafutilité te na babiloko ebele neti ngai na encourageaka donne-moi le verre wana na félicitaka bafille oyo basalaka banini basala bavideo sur comment moto akoki kosemaquiller sur comment moto ndenge eza wana akoki bamama misusu basalaka kutu bavideo mpona koexplike bato comment ndeni moto akoki kolamba oui Charlotte eza magique kana mama divine Charlotte nazobisa yo rouge ezokokimisa rouge même na ekara ya 2 jours Charlotte alors ye sikoyo ndenge eza boye l'huile oyo ezali na nini ya bajuiste moni l'huile oyo ye mpe aza suka parce que ye sikoyo nazomona role na ye bon neti naza na mama moko na Suisse awa abengai ngai ye akomandaki yango ye sise bakashe ya banoir voilà c'est ça batampo alors neti moko sikoyo ngai eloko na remarke mpa na nga ezoboma sikoyo nde nalobaki bapoint noir boyo bapoint noir bato mosusu bazalaka nango neti baproduit beti bango misusu mpe babotama nango donc okoki quand même kotiaka l'huile oyo mpenza kosentir eza l'huile essentielle mais c'est très efficace eza très efficace et puis soki omoni koza na barouge komeka kutu te ye na rouge parce que opesa rouge aza très makasi mais banini msu bato bandeko bazalaka na mandefu awa
soko rasé bamandefu bamisusu bamandefu wana lelo bota bango ba tache et bota ba bouton fo ozwa yango ko ozwa yango ni na coton osisi misusu kata mandefu na yo ali coucou maman Maria ali ozwi yango mbala moko opakoli ye eza bien mais nga naza na maman mo penya na Suisse penja tampo esilaki ye na France pe maman na consultation na talika photo na ye yango moni nga naza biloko naza ba biloko ebele misusu ça sert à rien ko na exposer ngo boye mais na consultation mona na talaka bato misusu comment remettre photo na maman keno lukeloko yo eza bien mais yango moni azoba idéologie nano poudre attention na lobi poudre kowelela toke kosomba poudre misusu omoni makambo ya poso makambo misusu ata ozolanda live mais koza kati osombi eloko kuna mbala moko kimi obi napako misusu mpe batunaka likambo ya poso eza cher et puis ezali vraiment keno nde yango nayebisaki ndeko moko nabi ndeko ata ozomona nga boye sacrifice eza batemps eza nga mpe natekaka nga mpe nazobimisa mbongo misusu osombi eloko moko boye neti mafuta na nga kopakola nga nasombaka yango ozomona mais eza babiloko misusu eza ke non ata soki omoni moto azoloba te ata bato biso batekaka so poudre ezaka bien mais c'est pas tous les poudres qui marchent et c'est pas tous les poudres omoni neti ye yango nalobi moni ye azosisa babiloko ebele mais sikoyo omoni na mutu mosusu oyo aza na nini na barouge na matama ma misusu bayebaka te ke azosala rouge mais kaka soki ozopakola eloko ozomona ke awa ezosala oyo neti ezoswa il faut kotika directement po eza koreagir mabe ozomona mais ye par contre sikoyo place oyo omoni ke neti emoni babuto oyo babiloko ezaka lokwa neti mwa baproduit boye bambuma pakolaka yango soko omoni mpe ke non misusu place oyo boye omoni baplace misusu ezayaka awa esali ebandi koapparaître noir tiaka ye mais osenti eza l'huile essentielle mais l'huile essentielle moko très puissant mais osentir ekosala neti mwa vix oyoka mwa vix moke neti kopike mais siko place oyo ozosentir ke pota ezali kotia te surtout même na elongi surtout place oyo osentir ke oza kozika kotia te soki omoni ke par exemple ozozika ou soit rouge eza moi je préfère tia Charlotte to l'huile na biso oyo ya crème huile repère eza très bien mais ye par contre na force na ye vraiment azo saisir bouton boyebi ke type nango moko nalakisaka ya batache oui nazoyeba il y a 2 ou 3 mois passé nalakisaka type nango mais ezala bamama mosusu na tantine moko na omoni po batantine ebele bazala nde bichange le problème eza manque ya patience ezoboma bato ebele atie oyo une semaine atiki ake susu niloko yango moni ngatongo yango naibisa mwasi moko apozanga question bi maman Nicole na remarqué olakisaka biso biloko ebele pourquoi nalakisaka biloko ebele parce que mutu na mutu aza na poso na ye peut-être oyo oui ekoboma yo batampo ekosiso ya bouton mais peut-être terminateur esupporte te osomona peut-être msusu crème nango po crème nango ya tashi net même ti bana okoti même bana na yo nazala mama moko benga ngako na Suisse abi jeune fille nanga oyebi kaza na problème apobi ke type nango mulai bo ya crème wana yango mutesi seto tamboli la ba docteur ebele poka kolukela jeune fille nanga solution mais yango ka mutesi si mwana donc moni net ye net nga yango na bi na remarqué ye même na soki okati mandefu omoni ba bouton to ata bouton te tia ye et essayer un peu ko protéger yo et puis soki ozomona noir ezo gêner tia mais yango moni azoba ke problème ya elongi ezali facile te pour o maîtriser penza donc eza mabete oza na 2 ou 3 4 choses na douche c'est pas mauvais parce que soki oza na oyo continue nanu kosalela soki omoni peut-être que non ofani nango même 3 semaines ezoboya otiki mais bamisusu na 1 semaine te batestaka eloko kaka te eza poudre te poudre eza autre chose
omoni poudre wana nga na tiango 4 jours ezalaka ebele nazomona nga moko mpenza ndenge ozomona pe ndenge ezokosala eza poudre makasi mais bango l'huile oyo ezali l'huile moko neti l'huile essentielle mais ça travaille vraiment namonaki photo ya mama moko avant après mama Nicole kaka na margarita oyo nde moto esali nga mpenza nyonso tu mpo elongi ezwa soin epuis bato boza na mandefu si jamais akoede bino vraiment makasi osisi kokata mandefu nga nazala na mandefu mais so natie bino photo na nga awa omona soin eza te o te o batache etondi o babuton non eza te buton moko kokobima so nazwi nayeka mbala moko nazwi eta oyo osentir mwa vix natie kaka mwa boye ozomona meme na bana so omoni mwana zwela mpe mwana zola bana biloko nazolakisa kaka ya bamama mikolo te meme na bana mais moi je préfère babiloko ya boye surtout na bamoi ozomona. Merci beaucoup maman Chou Boingo. Oui, eza très fort. Ya mwana zoba même na ba maman ya bana. Eza ka pona biso ba mikolo te même na ba oui, eza l'huile ba comme bien l'huile essentielle manuka. L'huile essentielle manuka, eza très bien. Surtout pour le mandefu, bato pe bokata mandefu, eza la mobali na kati mandefu. Bonjour maman Bibiche. Otie. Mais surtout ba maman na biso en tout cas na bonde la bino bolingo nzambe soki ata nani biso batolobelaka baposo moto alobi ote poudre c'est pas tout le poudre nem te esalaka force esalaka makasi non bapoudre mosusu esalaka nango te bapoudre eza ko bavitamine mosusu ata soko okei omoni mani kola baki toluka bavitamine non soko omoni ezosala penia tobwaka tika na yo neti se moko kedo soma na Carrefour ezo sala te eza ba vitamine mosusu esalaka ndenge ozolinga neti ba tantine soko neti na be mo neti poudre je mo pedio soko fandi pedio otali bimanata na tester na mani ko otali video na otiko lekata ba 2 mois ozoyi na video lobi bate même ngai moko nazako loba nazo mo neti poudre wana fona na banda siko ko kita po eza vraiment très efficace. En plus ba comprimé nango nanu na melite parce que eza na ba comprimé bon on a dit ba comprimé pour mes ati yaka na privé mais biloko boye ça ba pièce rare et on na zo koloba so que sili comme msusu ebungi po biloko msusu au mona boye to zongo lisusu te mais sinon te vraiment na ba moyi boye po poudre wana ebundaka pe na moyi neti poudre na nga wana eza poudre moko spécial eza poudre penza très fort mais bundaka na bamoyi yo bozo omonaka pona bomi kutu nani na muto bozo mona na ba na ba mikongo nyonso tout donc so rezo sukola ozo sentir penza que non film ya nigérienne o batiaka atie nini makolo na mai yes masia yaka recite nini portable koyi ekomi couleur ya pembe poudre na ngape lubuta mabete mo zo sala bongo moi soko otie yango na nini na nini na mai ezo sala pe ya pembe boko tongo sukola be tala makolo bimi pembe za makasi ya be ya poudre o makasi penza profiter tala ngane na komi kutu faut da kita kutu naza mwinde kufi mwinde boma mite. Merci beaucoup maman Chou Boingo. So nazo simba ngo na maboko ozo mo loka na komi mo mukena ko sepela. Mo bakudu mo kudu mo kotala kudu kaka ne mtezaki ko bunda mo muke. Profiter commander ba poudre na yo. Eza ebele me ko kendo ko somba ba poudre bisomba somba te po mani kola baki to somba ba poudre po non poudre oyanga eza spécial. Ok, donc on va poudre sous son bébé ça va bon. Ce que moi été viens j'assis pour ça na verre. Au lieu de commander poudre na yo, mais na za na ngo penza mingi te. Poudre za ki to commettre na minute ba été zo ya. Okoko zo ngo soki ngo na kata mafuta.
ozwi yango nde misu bazo comprendre langage te naza mongala kosoka eza kotia yango na kati ya mafuta ozwi yango soki yango lisu na savon cortel to komandi savon cortel soki yango lisu nga nakomi kozwa yango natia yango mwana mai kaka na mai ya pamba ai nga wana nazotia yango na kude moko susu kaka na mai ya pamba ai na trempe yanga maboko me naza terminator maboko kutu bajour moko ute koleka soki nakende kosala nini yango wana nangi nabebisa maboko asimbaki soki kaka babiloko ya badouche wana kaka bajavel wana kaka kosala banettoyage nabebisa maboko moni mpe ya maboko bandi ochange ntango kaka poudre ye na trempe kaka nazo pena na mai moke yango nazo bapoudre oyo oyo pena nani nanga alobaka to ata sa poudre oyo eza différent c'est pas pareil elobi ata nani oyo nani ya zipe c'est pas pareil poudre oyo eza mpenza makasi nga moko soki na trempe yango te sikoyo eloko nazobanga nde comprimé mpo naza mpe na comprimé oui poudre ya bajohnson te mama moko atozaka ata poudre non poudre eza bwe comparé na bahomosampe okozwa yo réponse ya bahomosampe batela ondire bato baza na bazosala soki train ya sika na rdc bamoi wana ondire bandi bebisa bango mais ozomona poudre oyo yanga vitamine bebelibela donc vitamine ya kosakana te okongi mpe kobwaka mo moke na eloko ya kosukola ya bana kolongola mpe bani mel kutama eloko moko tobosana te. Pourquoi les tâches viennent ici les mamans? Pourquoi ba maman awa tout ezobeta? Parce que awa eza faible. Prochainement bosombaka ba sérum na moi. Omoni ngai ko kuku mama Rosalina na ngai kamata bisou. Moko soki poudre ye bo tremper boy. Otia mona mai mo moke tremper mo. Poudre na ngeza makasi tala même na maboko na ngandenge ezosa. Tala maboko na ngai. Naza pembe musika te naza pembeni. Poudre na ngai c'est pas pareil. Poudre ndenge eza wana ata omoni poudre mani kola mona abaki poudre ko bebisa no mbongo te. Luka oyeka obe mani ko tekela nga poudre. Nga conseil gratuit no pesa yo. Ata ko to somini ata banini te tonisa yo provision ya poudre. Poudre eza soki sili ngape ngape pa na ngape ezate. To biloko misusu ya ba pièces rares ezaka boye. Donc place on na zui circuit nango keba pe omoni bungi. Yo pesa yo mwa provision na yo ti ata soki ete ko sila me. Oza na poudre na. Okoti siko ya mama Viviane. Na bani pe kalate ozomona yango siko mona ngina loba. Moni oyo eza sero. Nga biloko belé na nga ko associer bilo ba mama. Ba papa bongisa posi biloko ba mindele parce que moni biso bato bangala ko. Biso to ba muke vérité te. Ya solo nga net ngai na lo nga so na lobi biso na tieka en général mais net nga penda côté ya koya ko sala trafic na lingango te. Soki na ngai ko beba penya mama Chichou poudre na ngai bebisanga. Ozo imaginer pona koya ko sala kolobi no sur poudre oyo na mitiaki en danger. Na fandi pendant ba jour nazo ko pakola ngo na partir na tia ngo na kati mafuta na kena ngo ti na elongi. Mais soki ezaki kenya nga ke misusu awa ba ebetanga ba noir to bebisanga ngai moko na ngaki na bebisa poso. Mais tala risque on a vu po na essayer pe koya ko tango ozotekela bato eloko ozala sire. Mais on a lobi ke biso ba africain ba biloko na biso ba internet yoyo oso mindambu okimi ndambu terme nini na lobeli parce que ezala ba biloko misusu ko bato misusu baza manfu pona mbongo baza capable à tout akoko tia ni masuba pe lobi te eza seko matongo non omoni neti oyo ba biloko ba mindelo neti ba oui juste bango ba banda ba koteka ba biloko panda ba 1900 neti juste so juste wana nini compagnie wana bafungola ngo pendant 1900 combien oh et ça soki 90 ans mama mi fila gai donc et ça soki 90 ans donc omoni bango bakoza na intérêt te okosa mais biso siko ba africain bato musu baza na kilokoso ya mbongo bamonaka mbongo liboso ata po na trafic d'influence bakosala na bango. Kuku mama Tabita to kakunanga ozomona ata trafic d'influence bakosala na bango yango moni meme na ba été na elongi omoni soko tali ba mindele omo mundele
atala ba film azoloba mais akoli crème moko pourquoi parce que ba crème na biso eza composé na ba biloko ebele eza ba partie musu botiaka ngo te surtout ba partie ba faible ba partie kotiaka lisu crème na yo oyo ya kopakola te. Ça c'est un bon sérum oyo marque Valmont oyo ya sérum sérum oyo eza kotia na mafuta te mais beaucoup plus ozoya nango ba osukoli no peye longi bien avant banda kopaka mafuta no kobanda obanja mais oye na sérum wana ka okotikala kozwa tampo te. En plus surtout soki elingi yo ozomona oui baza pe na ba crème solaire na bango mais neti sérum oyo eza pe bien mpona koprotéger mais kokotaka biloko na biso trop te salelanga bamafuta salelanga nini boye sala boye soko okute na moto aza honnête te kolanda kaka kotela te ozolanda kotela wana nani ye biloko ne esali mpenza mafuta ne ntango eyaki esali mpenza oui esali bongo siko na moi osoko voyage oke ata Afrique bon soko batelo ba javel po en internet eza ba biloko ezosepase yango moto atelier arechite moto atelier arechite mais nga moto so akoki korechite na ye parce que miso azwi mwa retard na ye asombi cortel te nde nalobaka toujours savo cortel na yo ekosala ata inane ekokosala ata 2 mois ata 5 mois ozala na cantine ya savo cortel na nini ata mafuta na yo ozokopakola no bapo jaune no otie na kati baluile otie na kati mais oza na savon oza déjà na garantie. Mais neti ba oyo moni mundele wa kotrahir yo te ngabe na kotrahir yo te mais nga nazolinga ko associer bino ba biloko boye parce que moi neti yaki kolakisa bino ba Louis Juster oya nduta wana osomona tiro yo mituna te ndere nini ngai pe boye banduta ezaka te banduta musu esalaka neti menacer mais oyebi ba biloko na tiki ya biso bobiso na kotie ba mindele neti Juster ça fait 90 ans banda compagnie na bango wana bafungola bientôt baute ko fêter 90 ans na bango bientôt ba ko fêter sur 100 ans na bango. Coucou maman Chancellevie. Coucou maman Makaya Lukombo. Alors, oui kana nga maman Divine Boti. Bazo tia ba javel pe na kati ba composition mafuta parce que bande commission ba yebi ke ba tantine na biso miso ba lingi makambo te. Bozomona même na lipeka na ngai on dirait na lala ki na nini na lola bozomona mona na tomboli boye na lipeka na nini poudre ko mama poudre na mona zio na zio na tinga moko kolo Terminator mais na zio poudre na tiake mke na mai na tremper maboko boye kana zuba me bi nzambe na ngai mais poudre ezeloka moto na mindone belete ngango poudre biloko na ngape na soki nazo beta sete boye mama soki nazo beta lo seta poudre mais ko question ba poudre nyonso tout muteza makasi ndenge moko olobi mwasi moko mama na baby sisa eko poudre ezosala te na keka kolanda na ba internet kokende kosomba bisomba te nga poudre na ngai malgré na koko kolakisa pe te place na zui quand même mais zalaka pesa nga confiance moni nga moko nazaki kobai tala ndenge nga moko ndenge na bim poudre koute sala ta une semaine te na komi boy bongo sikoyo so na sali nango même ba 3 mois eza pe na comprimé nango bato balingaka komela wana ndenge natangi balobi eza mabe te moto aza komela ya comprimé balobi ya comprimé eza makasi keba tokobosa no koma lokwa albinos na biso ivoirienne wana kokoma bongo te okoki komela na yo mwa poudre no soko omoni ke ngwa après odose otiki nani ozomona mama Makaya numéro mama Divine Boti atielaki atie na moni atie lien ya YouTube na ngai wana eza wana soko kotika na lien na moni mama Divine Boti atie lien soko kotika na lien wana po ke mona nini numéro eza wana ya nini numéro ya émission pour la repasser commande na bino en tout cas vraiment sinote surtout pour na moni mama na biso Chubwengo akomi par rapport à yebi pe lui loyo esunga mwana na yazaki na problème ya nini ezaki bouton so nga siko yango mwana zolo oko sentir moi vix mais soko za na ba rouge awa kotia yango te crème ya ba rouge na lakisaki yango Charlotte kozwango na Sephora kozwango na Zalando ye ndenge eza boye ye siko eza sérum oyo eko aider yo
surtout na moment ba été même na journée boye au lieu au tia mafuta te beaucoup plus aussi au yeka au tia sérum et puis au yinda te de toute façon au yinda te au tia ka sérum boye bien sur aux ala na Suisse te aux ala ba copine na Suisse senga bango ba sombelo masque wana 1,50 na la sac wana nga kutuka na ba batu so bino ko solola no mani ko transport nango so mena ba masque wana ata 20 na boka ngona masque ngala nga mo na zana ba masque misu na tekaka na za masque moko ya sikeza 1 euro par pièce mais oya avocat na kokombo pe na linga yango parce que donc benda kapenza graisse bien et tia kapenza ilongoloko la bébé mais au sérum eza marque Valmont marque oyo ba mindelo eza ka cher mais na mona ke ngomba misusu za ba 200 euros na kotaki nani na site da bango parce que c'est ça marque cher mais yango mona zo ba kino kozala trop bobisoté ko blague na posoté bato ka biso boye ke na linga tekela mutu eloko ami meke yango nano atie nano vie posone na risque alobi ke soki na kobeba awa nde na kobeba Dieu me voit na zwaki poudre wana na tia yango na savon na tia yango na mafuta na bi bon na ta la réaction comment ça donne soki na kobeba donc na ndimi ke oliena nazala escroc na mila bambonga bato mais nga moko na ndimi ke non avant na convaincre bato nazala convaincu et c'est pas tout le monde akolinga asombi eloko boye kaka aya komeka ngo abando beba po bino ndenge eza wana bozala sauvé botilanga bakere ba mama na gentil hein botilanga bakere ba mama na gentil mosusu akoteka na ye loka po après wana ntango bando beba komi ote somba oyo somba non nga na terre conseil na lobaka ke non soki tantine oyeli nga penyo bima Nicole nga na pakola na ngai nini oyo misusu nini François Bedo esalaka nga bien na kolinga to changer en tout cas na ningaka kutu te mutu changer mafuta so mafuta ni ezosala yo bien tikala nango soko moni ko ozala besoin to renforcer ba capsule ba poudre ba l'huile mais ko changer te yaya ato moni ba ye ko l'action mona mwasi moko atela ngwa mama ko changer mafuta no te parce que moni ateli ko changer nante tant que lingaka yo zala nango secret ngana mama mo lelo to soli na bani ko ngana sa mafuta la nga 9 ans na pakola depuis mafuta wana bilo monsieur César aposo za ko beba netata ba soin monsieur na l'action moni eti oyo eza bien mais au moins maman monsieur azu a commandé ngo na site ya ba juste ya eza en même temps boma bouton en même temps pour boni bato batelaka batela mais awa ba mbuma monsieur on a posé ça honnête cancer en tout cas il faut comprendre ça alors tant on banda ko pakola l'huile oyo ko pakola isu mafuta noté parce que ça eko traité au penza au moins la posé zonga yo bien sans tache coucou maman Clara zwango bato misusu eza produit misusu apakola isa nete bétaillé mais misusu pe ce que moni mwana pe aza na problème moni maman na biso moko akomi boye a découvert quand on a ndenge na ye na bité maman Chubwengo azo quand on na ndenge na ye mais alobi bien que a aida mwana na ye na problème ya peau l'huile oyo nini comme nango eza l'huile essentielle ça pique un peu mais ezali l'huile essentielle moko spéciale comme nango manuka mais nga naza na mama moko ebomi esisi e batampo on a vu moni makambo a poso moi je préfère que le na batu vérité j'aime la patience parce que toza poso mon côté et puis ba soin ba mama na biso misusu ba boyaka balingaka te ba nido ba gommage wana ba mungwa c'est très important et puis moni neti ba masque pe misusu pe zongisaka pe ba tâche mais il faut kaka kobunda tango zo sala loko moni ke eloko maman Nicole lakisaki oh na moni elinginga mais oh elinginga te changer tout de suite parce que monsieur souvenez maman moko atinela oh tetala nazaki na batache awate na moni batache tala maman siko yebisanga ya ba maman misu na ngina loba boy ngana zo mona ba maman misu vraiment baza ko bouger penza poche na bango parce que poso eza sacrifice. Et puis, il faut nga disposer ta maman muso zo reposer ba question à sombe loko maman Nicole tala boy mona ba misu na komi komona bozo silika tant na ba maman futa suivi ba landela yo poso
parce que nga naza na makambo ebele comment se fait-il na koya kofandaka aire nyonso tu na banda koexplike oyo oza bezobonga mais sikoyo nga mpe ifo nakende korépondre bamama misusu bazokomela nga mpo na commande comment nga na koya aire nyonso tu kaka na banda koexplikaka non parce que ntango poso na yo ebebi eza mosala il faut avoir vraiment motema mpenza ya kokita epe eza na bato mosusu baza très méchante na internet awa oyo ke ayebi na ye mpenza ke non natie na nga bahydroquinone na kati ya mafuta oyo mais alobi na motu ke non eza nango baproduit naturel tout le monde ici produit naturel yango nalobi kozalaka trop bobiso te bobiso oza na 50% epe okei nango peut-être pa bamindele wana po moni eti lui juste nalakisaki oyo ya sacha na oyo ya nduta ezosunga bamama ebele neti lobi na live wana nasalaki namoni bamama moko akomeli nga mama Nicole en tout cas oui carrière repère esungi nga oui ezosunga bato ebele mais eza biso te bato tosala yango banoir eza mondele donc il faut aller todécouvrir yango toyebake en tout cas mpe na bapo na biso ezokolinga ezala mpe 50% biso 50% okoti no oye misusu na banini ya banini soki omoi oyebi te biloko mindele mosusu mpe ebebisaka elingaka te mais soki omoi oyebi te oyebi etete na privé mami tosola nano consultation na yo tosuivi combien naza besoin beaucoup plus ya bainformation sur oyo nga nasosiaka peut-être elongi na ngai omoi te na babiloko ya mindele omoni te nga mona teka babiloko mpe nalobi bokeluka Charlotte wana parce que eza makasi mpo na barouge toza na bamama combien oyo bacancer depo ezosala bango ya baafricaine malgré bamama misusu baza désespéré bakanisi ke bilongi ekobonga te nani akosi bino Charlotte wana bokende na site na bango eza crème magique bango motango bakomi magique bayebi koko mama Mokabila eza crème magique nga nazala na rouge penza nazoyesa bino rouge penza parce que babiloko oyo topakolaka ata eza sans hydroquinone tous les jours le fait kozopakola yango la peau et ça peut être aussi fatigué voilà pourquoi moi nazobaki sérum oyo pe eza bien il y a un moment na buto kokopakola mafuta même na elongi tout comme mpe kopakola yango te otiki yango et respirer mais na journée olingo kende mosala ozwi mwa sérum na yo vite fait mwa crème de jour na yo vite fait ozwi bakoin koko oyo ezali keno bamama na likambo na baawa vite fait ozopakoli na yo okei na yo okozala mutu elongi na yo même ata ntango na avec certain âge ozomona ke elongi ezokose rajeunir toujours bien eza teke parce que nazoso bima moke na bobiso na bainternet lukute ezali nga nazwi risque nde bozomona nga nazwi risque ya poso na nga nazaka très honnête na nga moko très honnête na Nzambe ata mutu soka ye maniko biloko alakisaki nga tala esali nga aza patience te akosio parce que la plupart biloko mingi na lakisaka 50% biloko monsieur ezaka yanga te alors so mutu wana par exemple asali l'huile oyo elingi ete mais c'est tout à fait normal eza pone elingi ete mais pas mama divine beauté kolinga et pas mama mifibito kolinga et pas mama Mokabila omona sérum oyo esali yango bien etelisi ozomona nayebisaki bino na waki la famille pays nini oyo esalaka baproduit ya kokomisa motu poso mondele c'est la Suisse donc bon yango nayebisaki bino yango oyo africain moto asali poudre ese poudre oyo ngai naza kolobi ese africain moto asali ya omemi ndele eza makasi mais kokesoma poudre nyonso tu te kuku mama Marie msobi mani kwa lobaki poudre tosomba ba poudre okobebisa mbongo eza lokwa neti ozosomba ba fond de terre mutu aza numéro na fond de terre oyo ekosimba na oyo ekosimba na oyo alors poudre oyo nga naza koloba en tout cas poudre oyo eza bien so nazobeta sete boye eloko boye na maboko na makolo nga mokolo terminator eza soka na pakoli terminator nazuka poudre na tie na mai nakoti maboko na mai ozomona dia poudre ndenge eza kosanga mwana azoba oyo eza eloko oyo te mwana mwasi oyo ya nigérienne moko atiaki bozomona na lipeka ndenge eza kodégage botala ndenge moto akomi donc fofana même ata 2 semaines moko boye poudre ndenge eza wana tia te okende makambo ebele te so mama poudre na obombi na ndako mwana lutu boye loso alizotiaka poudre na yo même na teni na nini na poso mwa mokeza mwa chocolat
nga moko na zwi yango moni poudre moni ba makolo na biso tant tolataka ba mapapa so lati sapato mo ba noir esaka likolo boye bongo ndenge ezokolongola yango omona so na zwi yango na tia yango na mai nazo konikaka na kotisi yango poudre moko bien mekoke somba poudre bisomba te poudre oyo nga naza nango c'est pas pareil elobi papa Zibe c'est pas pareil poudre na nge eza suka eloko ya moto mais pensez pe na bana oza na baadolescent na baadolescente na badescent adolescent ozomona donc oyo l'huile oyo mpo na bana mpe bazala na babouton en même temps même bamama na biso mpe baza na batampo ya makasi poudre kozwe pa na nga naza na poudre na poudre na okozwa yango yo te ta bato balobaka bamakambo mafuta bayebi secret te poudre wana ekozwe pa na ngai zwaka ze ozomona te mwana live alobi omoni meme mpe nini nga te poudre moko sebene ezosapeli ozotia pendia poso pendia kitoko na ndenge osakana te nga mona bandako osala savo cortel nazalaki na bapoudre na nga ngai epa na ngai mama Maria poudre epa na ngai kokende na otoko mitukisa to kosomba bapoudre obebisa mbongo poye ngam naza na poudre ya makasi ozwi kaka oyeka okomeli nga kaka na privé donc ngam naza na poudre wana oyo bandeko misusu baza nango te c'est pas pareil elobi papa Zibe piano c'est pas pareil nga na poudre loka moto mais yango nazwa koloba bamama moko bosalaka bobiso mingi te ntango nazoba bobiso tala biso baafricain toza na lokuta moko na ndenge kosakana te biso maniko nga nalobaka verité soko oyina ngai oyini me nga nalobaka verité moni neti batoka babisoko na mokili nzambe asala biso mingi te batoka babiso tozalaka très honnête batoka babiso ndenge eza wana mama Igeti na kosi mama Igeti azar mwa mwasi moko kuta aloba nde yo ozaka so motu koli ebungi ozongisele mpe koli ngai nasala yango te ngai abi me moto alokotaki mbongo eza poto batoka babiso komitia na place na yo mami baza bele te na mokili c'est pas pareil mami c'est pas pareil mami somba poudre na yo tala nga lipeka ndenge eza boye lipeka ndire wuti ozwa délivrance na lola donc nakoko pose mpe mutu nazosona ata na ete lipeka boye eza teke non naza européen lipeka ekomi ondire nini Tchad lipeka lange ekomi ondire milinga ya nini oyo ya barbecue alifele ezwaki yango apres alipu lipeka etumbami ekomi okwa en-ciel non batoka babiso donc baza ebele te na mokili nga nazwi poudre mama Igeti na meki omoni mama nake na douche na pandi makolo na nsima na pakoli poudre bien surtout na nsima ezaka ondire satan aye kofandisa bato na babante ondire nafandelaki babrikeli felo donc ozomona malgré terminateur oza koya korenforce nsima ondire nakendeki kosala formation ya kankolo na kantati kuna nsima ezali koconcorde te nake mpenza donc nazwi mpenza poudre ntango namoni poudre mais poudre eza eloka moto yo oza komonaka te bizonga na bavideo wana nazali kosala wana bademwa mona sikoyo ndenge oza komona sentiment te omoni meme oyo nasalaki lobi oza komona sala sentiment te oyo lebata nani mokulu c'est pas pareil bongo poudre wana mama nabi poudre oyo mpo naza oyo bacomprime ya komela sikoyo nabi nafandeli poudre lokola ni permanganate mama mifi natie kaka nafandeli poudre na biposo sikoyo penya ya nsima mpo obiko banzoto mosusu ezali soki otelemi ata na glace miroir otelemi ata wana otali meobi nzambe omileli ya moko se décourage ozomona kote mosusu ndie madeso basoda mwindo kote mosusu ozomona bien mais poudre moko terminateur azosala mwa sauvetage azosura mwa moke ozomonaka nsima mwindo okwa t-shirt omoni kote oyo ngabi non oyo mpe eza batushe moko mabe mais poudre c'est pas pareil ntango na ye nabi yo penya na kofandela ata lokola permanganate mpo ya komela lokola nakomi mwa boye naza kobanga pomoni bana bona baza mwa mwindo apaka anaisi moto aza mpenza te nabi nakoya oleka bana nakende kofandela yango na dushe mama nazalaki na shwa te na fandi ya kofanda nazwi mpenza poudre pampapapaya nga wana naza kusieta na bon nabimi na douche ebi comme ça sikoyo esala bien yango nayebisaki mwasi moko motu azalaki chokola omani ko penya nakoma neti yo nga abi mama
obela attention otenga bon yo zo saka likambu ya européen yo nga biso to lekaka o ya facilité ozo mona na sima ndenge eza miso ezo déranger yo oza comme na stress okomi na stress abi esala nde bino bon mema bo mona ngai longi fantasme osima eza koka ça ne sert à rien et comme peut ko déranger poudre moko bien moko poudre oyo poudre eza na mbanda te eza nano na mbanda te donc c'est pas pareil eza na mbanda te soki ezwi mbanda na ndimi te nga moko nazala ozwa bapoudre me yango na bi mama ça sert à kokende koluka poudre te kokende koluka yango te mpo okomona nango place o te omani kola bitu tiaka poudre non welela temps mo ezoya coronavirus mpe eza nango mpe te alors ndenge eza boye bandaka deja kokomande bapoudre na yo oza na ntina mpe te osombaka soki bapo jaune ebelebele mama poudre kaka mpo osobi to ndenge eza wana soki oteli tokolukelo mpe kaka tokoluka kaka façon ndenge nini tokokitisa mpe te oyo ogéraka kaka kendeka baplace oyebi ke non basoudanais baplace oyebi kaka ke non eza koyinda tika poudre na nga oyo c'est pas pareil mama esalaka mwa bien mosusu oza na mwa teinture ezoza benga ezalaki mpe na lipeka ozomona oyo mosusu kotomboli besiko otala na lipeka peke ezosala ezokodégage mpenza bien mpenza yango mona nazobake non awa na émission ya biso tozokende wapi yango nga nazoba epa na biso baafricain ozwi 50 kima biso aire moko okeba bamindele ndambo osomisongi babilo na bango balouis juste babengango nini oyo nalakisaki ya nduta osobi kuna soki olandi marketing oyo eza na bafacebook yaya tokomoni lokola tuki apres 3 mois tomoni omoni mpenza moto atelaki gwa opope oyindi wu bamafuta na biso ya bafacebook ya bayoutube alors masola poso yango nga nalingaka gommage nido kitoko nido na mungwa na maki obeti apres poudre no na kati ya mafuta moto akosalelo mafuta te toza na temps wana te basalela ko mafuta salela non soma mafuta na baplace batekaka kuna mama nani mifi bito aza na maison africaine kuna okoti kuna oke koluka yo wati express oluki ya yo ni poudre wana ekotaka mafuta nyonso meme na mafuta mpe ya bana ekokota nango na mafuta oyo omoni kete osalelaka no mafuta ya bana ekokota mais yango moni aza koloba ke non motu mpe aza na poso na ye tala ngai esei kaka ya 4 jours napimi ngwa yo mpe mosusu mpe kobima esu plus ndeko mosusu mpe okosala 1 semaine mpe komoni mais na poudre wana kaka ekobima kaka yaya so mpo olingi barenforce tokorenforce yo mosusu mpe bakofinga bato ebino biso ayo eza tioko te mais biso tozobatela baposo base basere na biso bamama na biso kala bayeba kotela oyo te ya nini oyo kotela ya nini ya union européenne bayeba yango te bango bazalaka bakotela moko ya baitilaire omona bahydroquinone na ntango ya itilaire ya ntango ba homo sampien batibi wana ya makasi bebisa bango mais lelo tokóma na baidéologie ya batonga bacapsule ozomona mwa banini oyo bapoudre tokobeba te neti mwa oyo boye oyo eza mindele mais ça serumo eza très bien yango mwana azoba moto kozala no teli no elongi mais il faut toujours kobatela elongi donc ozwi mpenza serum oyo surtout na bamoi ndenge ezoya pakolaka yango awa oyo meme na bana oui mwana aza na bouton yo moko mpe bouton mais surtout mosusu okokozala no na terminator mais soki ozosupporte terminator te moi je préfère ça aussi même na bana bolandi totanga commentaire mama mona namoni alobi uilo abandaki kosangisa yango na mafuta bana na ye namoni apesa ekoma mafuta moko wana babuton so batashe ya mwana ye nyonso esila mais nazala bamama oyo esisi bango mpe batampo ye mais eza huile essentielle mais ezali ya osentir mwa moke eza kopike mwa moke c'est un bon l'huile oyo mais eza na nini ya bajuiste place oyo kaka baluile oyo nalakisaka ya banduta na ya kosikola wana oyo pe problème te mama Petra mboyo nanga oza likambo na mutu te yaya asomba poudre na yo soka yango kosoka bakoya kokitisela yo adversaire bokokende na baafrike bokende o vacances kuna boyo mwana poto alebanda kobanda na manzaka neti nga poudre na nga mama mifi nazaka mwana tiango na mai natie maboko boye
nga moko kolo terminator na lali na terminator po so lingi terminator isalaka rapide lalaka nango na butu omwa na lali na terminator na tongo na lamuki ali na tie poudre na mai ngawana na nini na tie maboko nde ya kofanda esi nafandelaki yango na nsima ntango namoni ke nsima ebongi nango nga poudre oyo tika oyo lobi ata bamusicien babaka bazwa nyonso batikela ngai nani na ngai ngavenia bazwa bango nyonso tu bapo jaune batikela nga poudre ozomona oyo lobi ata mwana moko mbongo na ngai naza kosieta mpona mbongo nati ngai poudre oyo nakosieta alamuki ya naisi nakosieta mpona poudre na ngai botala tala poudre yo oza komona te mona bavideo yako ekutaki koleka mpe mona sikoyo oyo alobi mona oyo ya lelo oza komona changement te poudre donc masolo ya poudre meko keke osoma poudre baka homosampie te bahomosampie mingi baloba verité te bahomosampie susi na bango nde ezalaka nalobaka makambo ya congo mpo ndenge eza na bango baliaka bino bambongo bien ya baluputa surtout soka na bibi bamoni kaka moko oyo arécupere makambo aposone babi mwana mwasi oyo nzambe aposa ye malgré nazalaka na kanda bahomosapie babebiselanga bamaboka bamama misusu na bamakolo batekela bango babiloko na baaside omona lelo ato eseye oetraite bamama misusu ezosimba te parce que bolekaki mpe bahomosapie soki oyebaki nga kala nde omona bogarde posono lokola babebe neti mwasi moko kuta binanga maa nicole nga kaka na yo ti tu suis poudre chez moi, il faut venir chez moi, pas chez les homosapiens. Ngam na na poudre na malgré na maboko eza ko bongisa na makolo nga ndeza zabo nga na lobarango na bongisaka poso na bino eza te ko te ngai poso na ngai non zonga na ba video tala kala ni nazaka on dirait garde civil dirait muto azaki commandant kuna na Soudan mais tala siko zo mona poso penyo so tala penyo poso Anaïs Anaïs a beaucoup commandé poudre maman était za koya soko voyager na au Kenya Afrique commandaka déjà poudre boaka poudre belé na kata mafuta ata soko commander savon cortel no soko ye juste poudre sous tiens sous poudre na sous na kata commander poudre ozomona mais okende ko soma ba poudre te pa ba homosampien ngana na bango c'est pas pareil. Bonsoir maman Langai, c'est pas grave maman Stéphanie. Ngana bango c'est pas pareil. Et puis pour na adolescente, banana yo, mo talaga déjà ozomona, lui eza bien. Moni maman biso moko komaki, abike atiaka na mafuta ya mwana. Ba bouton ba tache tout esilaki. Oza ba tampo, oza soki rouge kotiate. Et puis toujours patience. Soko oza na besoin mani ko landa langai na ko landila nga pe na lingi pe na lemuke ko beta mabako te msuto ya ko beba na te po yo so tuna nga ba question be nga pe na zaka moko so na moni droit na nga ozo sala te mwana biti non mama ezala bongo te yo za na parce que poso ya ko kanisa te ke non bouton ta ba na sidi sango e ko zonga tâche eyaka toza bato oyo nzoto eza ko sala ba hormone. Merci beaucoup papa Jean. Ba hormone tout biloko toza kolia ba climat ozo neti siko beto komi na pollen non na yebi ke bato o ba maman balandaka bongisa poso basi bazwa cours ya makambo maki pona pollen parce que maki eza kisa pollen na si ba misu ba yebi so bolingo boyebi te faut ko se renseigner na ba vidéo na nga na YouTube botango za na miso ezo soyo to mukusa ezo soa misu ceci na explica maki comment ndenge ezo traiter maladie à pollen. Alors ndenge nazoba toujours poudre soko monika te manicole maboko penye ezo résister yaya kokesu musika te zwango tiango na mai ali tremper omoni makolo ezo ko résister mama tremper makolo ngai na bi ngai na trempaki ya ngai oye na fanya bi me poudre ezo loka moto bonjour maman Séverine tia poudre na kati mafuta soko moni mukongo eza yo mwindu mukongo etelaka te tala continue ndenge azali tout eza propre donc poudre na yo kaka yo zwi kaka poudre otia yango ezala ta quantité penza mais poudre na ngai okozwa ngo wapi
kokendo soma no poudre te pour le bite mani ko la beka poudre osoma poudre n'importe quelle poudre te ngam na la poudre ya bien kitoko so pour lingi ko mela trop te ke lo pe comprimer au melipe eza nango te loko te msusu esalo mabe te non po renforcer o kaka bato mosusu balingaka mwa peps balingaka mwa teinture mpenza epuis ndenge eza boye awa ezali toujours ekola poso bahomosampie mosusu yango nalobi ke non omoni oyo nalakisi mama na nga moko oyo esilisa ye noir ya elongi wile oyo esilisa ye pena noir eza surtout bao mpe bozala mandefu awa okati ozwi yango pakoli moi mpe mobali na mpe babouton ozwi opakoli botanga mpe mwa bacommentaire neti mama na biso moko shu bwengo ye azwaki epa na nga te mais ye alobi estreta mwana na ye mais botala ndenge aexplike ndenge asalelaki yango mais c'est bien nga ntango nayaka kolakisa bino nalingaka ere moko bobima na bobiso biso baafrikain mingi tala tozalaka na bolingo mingi te tala lobaka anga verité africain toza na mwa solidarité oui mais ozomona bato misusu baza na soif ya mbongo bamisusu akoya kokosa yo eloko oyo moni ngai nalakisi bino pourkui nalongoli yango te nati yango na bamilangi ya terminator ese oyebaka eza l'huile oyo ke okoki osomba yango yo moko mpe soki nalakisaki boye mama shushu ayebi yango mama shu bwengo amoni abi nayebi nini oyo en tout cas etraita mwana na ngai ozomona alors soki nazali coach moko ya motema mabe nalingi kaka tro mbongo kolakisa te yo oyebaka l'huile oyo ezotumba bouton to omoni bato neti bacancer ebeta bango neti mwa bambuma esalaka awawa eza propre te oyeba tashe moko ya baproduit mpe te misusu mpe babotama na bambuma moko ekala bango awa etiaka ye talanga mbuma wana ebandaki yango moto ebomaki yango oyebike eza mbuma keloidi te me bambuma wana ezalaka misusu ezalaka bamafuta ezalaka mabe alors soki nanga motema mabe na otia yango ti eza l'huile na otia wana molangi nanga merci beaucoup mama Beni Lunga na ngai yango nazoyisaka bango yango soko bahomosampie bazalaka so bamoni nga na makambo ya politike bomosampie bawana bazokoteka balobi oyo bazolakisa bango basheme tu ye alakisaka bango wana baza kosepela mais yango nabi bahomosampie nga na bango tozala toujours distance eza molai parce que ya de pembe mutu soko okozala pembe maza pembe mabe donc pembe koteli makasi non pembe penya ya bavitamine ezali penyo bite naosepela pena na pembe penza to tentira mutu pe ya soin et ya propre po bapembe mosusu eza na baete oyo bato ebele bakokoma batilapia bato ebele bakokoma bozala baete bato ebele bakokoma penye batilapia penye akomi tilapia wana biso na basavo cortel na bapoudre na biso allez so osobi savon cortel obakisi su poudre na biso wana kaka tozosukola kala basavo cortel savon cortel mais bantu misusu babandi ya kokita pourquoi babiloko makasi azwi ye babiloko ebele surtout gel douche mona nango nakotiela bino nyonso boyebi yango eza na maison africaine nakotiela bino yango homosampie moko azosala yango mafuta bokoyeba teke no eza gel douche atie yango azwi batie apres azwi so baglutation na koso ote baproduit naturel problème ya te problème eza te bato wana nde batela ti basisa ata baane babonga yango soki ozomona bamama mingi nazoremarke soki bahomosampie babebisi bino oyepa na nga okomande eloko boye ma divine amonika bandi kochange te motema moto o mama niko elongwe te yo si babebisi yo poso na yo ezalaka na patience soki ntashe ekolongwa yo pendant 3 mois ekolongwa kaka soki eza tashe oyo babebisi yo pendant 2 années je crois pas que ata soki oza koutilize l'huile oyo msu dans 2 semaines dans 1 mois bouton ou soit tampon wana il faut elongwa non ekozwa même 3 mois mais oza quand même na eloko ya bien oza koutilize neti baluile d'huile wana bahuile douche wana oyo banduta oza koutilize mais poso oyo eza endommagé esengaka vraiment la patience ça ne sert à rien vraiment obetama mabako huile yango eza komo nango eza huile oyo ya site oyo nalakisaka toujours ya huile d'huile et puis site na bango nini eza huile essentielle manuka
mama nanga nani Beni azawa asaki témoignage dango na moni photo ya ndeko oh l'huile au kaka mama tala l'huile ndenge salinga mais ça pique un peu hein mais place aux hommes que rouge et beta kayo komeka kotia ngote yo zonga kaka na eloko na laksaki ya Sephora o na baki boko commander na Zalando yango eza ponango ozomona siko ke elongi oyo ya biso eza na babiloko ezo supporter na biloko monsieur ezo supporter te surtout ça il faut faire attention tant on a le moment ya ba rouge il faut utiliser Charlotte. Tant au rouge, on dit que sili. Au moins, par exemple, au ziki, au koki ko jasko l'huile au banda kotia. Ou soit au yandu tawana. Pour yango zo jouer pérol. Donc, il faut qu'on y ait ba technique. Sinon, te au banda ko tumba elongi na yo. Kuku kana nga mama lolo longolo. Au banda tumba elongi na yo. Ou soit au banda bakisa ba noir. Après, ah, mani, comme on a son bac qui bloque pas fio, mais ils ont ça, non, et ça, il faut y stratégie. Et puis, dans le moment, ceux qui possèdent le monde est longi, pour qu'ils ont même serviette, ou tiens, moi, y a tiède, aux autres, les qui savent, on a posé, on a banda kolonga. Mais ce que ceux que moni, y a un monde avec l'huile, oh, même pas parents, moi, na yo, ba jeune fille, na yo, garçon, na yo, ba bouton, ils ont caillé trop. Et ça, l'huile essentielle, mais l'huile traitant, il y a peau. Crème, n'a pas la kisaki. Si ma maman est belle, ba problème à peau, il faut essayer ça. Ya on a le bimaka na babo biso. Biso to za ba africain to za ka mona bolingo mais pas trop. Surtout ma ba internet yo ba lukuté za trop ko bébé ça ba posona na ya bana. Ya on moninga na laksa bino ba gel douche ba sien bo se démerder bo za indépendant muta ko sauter. Ozo mona ngana zanga. Ngana zo ba risque po yo za la bien ba te bele ba e ba ngote. Ngabi lo muso na go découvrir so itala na découvrir lui lo. Nzambe pas la raté maman moko ko sala témoignage amona we pa na ngate mais ya découvrir on pe na ndenge na et si ça bana na tâche na ba bouton. Ozomo. Alors ça va bien comme monsieur c'est ça que faut voyer ba comment personner ça ko répondre parce que pour me sobet ça m'a ba coûter et puis patience. Tant on sala vraiment ba rouge zala vraiment prudent tiaka Charlotte. Surtout dans ba été aux yeux à Charlotte tie na yo obimi na yo so comment ni rouge za place wana te na ote ko laksa Valmont ça la to kota na internet commander Valmont wana c'est un sérum ozo yaka na ko ba a ko tiaka lisusu a mafuta te surtout so ko sentir que eteli éviter yango ninga siko poso mususu ko bota sérum wana ba ya ba Valmont wana eza traitant au mona ke boti poso na yo après au permis donc technique ya poso surtout après même ya elongeza koto moni soigner koto yo moni que non au renforcer loko ya bien koto donc on so sala ka bon non merci beaucoup kana nga mama lolo longoli donc poudre ezaka pona teint clair te na moto za chocolat na moto za même ibana moni mwana za moi ba problème à poso za zo ma poudre te là ce sont des vitamines hein faut pas avoir peur ils ont ba vitamines mais na quantité yo nanga tokotia et couper ça moi sous rapidité mais ça m'a bête au tient pour essayer ils ont nettoyé ba tâche moi ba poso eza mwana nini ils ont pesa ça peut moi ba vitamine à poso extérieur est très important alors ba maman na tiki bino ba oyo bazana na Suisse ba oyo bazape na bato na bazana na Suisse moni c'est vraiment c'est un bon l'huile à passer commande nango vraiment comme il faut et puis il faut toujours continuer terminator moni nga terminator ezaka soko sombi yango commande ozala maboko eza yo mwindu makolo eza yo mwindu po banda kolongola ba poso esengaka emesana et au moins emsuna tendire zo yindisa yo mais ezokozwa poso na yo ndenge ezali au moins après yango mon technique na laksa bino bandeko sava basani kosimbaka yango na maboko kosukolaka nango basani souvent yango muteko sala ke ba maboko no pe kubanda toujours kozala soin bozo monanga naza pembeni na bino bozo mona o mona ndenge ezali et puis lisusu poudre nanga eye moko poudre na bino zo tiango muke musu na mai na tremper nango maboko en tout cas ezo ko travailler ça très très fort makasi et puis na été surtout moto aza uniforme été donc kowela obebisa mafuta opakola te zala makasi na ba savon cortège ozu ba poudre belé otie na kati ya savon yaya soko kolala nango lala nango au moins susu
atoza poso makasi mais soko otie ebele omona penia ko nkongo penza tele ata ba awa moni ba awa na awa ekokani mais nga mpe kala ezalaka bongo te yango moni nga nayaka nalobaka na bandeko ebele soko ozala besoin teint uniforme ata mwindu te chocolat ata pembe mpo bamisu mpe baza bachokola ozomona penia eza mwindu omona ye misu kaka azozwa soin elongi non eza na bakaramele mosusu bazali ngai naza na bato baza mwindu me basombaka poudre mpo esaleka teinture bien poudre mais eza mpe mwa mingi te fo kowelela mpo babiloko yango ezalaka soki ese ebungi nango mpe epuis mingimingi bao baza na Suisse oyo eza na site ya baswisse mais bato ya France mpe baza na droit recommande bato mpe ya Belgique namonaki bato misusu bayebisaki nga baza na site epuis bato ya pays mosusu il faut kotala na internet mais c'est un bon huile vraiment. Alors la famille natiki bino bozala bien. Alors tokutani prochainement bamama na ngai na bapapa donc ezaka affaire ya bongisa poso toujours po bongisaka toujours poso na bino donc ezaka ba implice internet oyo esungi biso en tout cas nde kaka nalobaka mpe nayoka batémoignage ya bamama misusu. Mama Nicole merci pour ba vidéo na yo mpe esungi biso na ndenge ebele ai donc merci beaucoup ba maman na biso pe bozaki na ligne merci maman Chantal de Jésus et puis merci beaucoup ba maman bo partager ko partager pe za bien tant on za ko partager wana oza pe ko sunga kaka otali na yo po partager po sunga pe batu mususu basi mususu pe kaka aza na ye poso bien me bana ne babelaka baposo babuton batache baproblème ebele bamakwanja tout